Bonjour bana nzambe, bonjour peuple de Dieu. Ezanga susumo na musala na papa nzambe na leki susu lelo pona kokabana bino bolamu na papa na bino. Oyo salinga grâce ya koyeba kolakisanga oyo na yebaki te na lingi na partager na bino na ko partager na bino monene molio mosanto na ko partager na bino lelo la grandeur du Saint-Esprit na kolakisa bino qui est le Saint-Esprit nini pe na kolakisa bino pe makabo oyo ya Saint-Esprit apesi kati na biso na disposition na biso. Avant tout na kolinga na bondela tata nzambe po nyonso to azali kosala ezali pona bolingo ne pona na puissance pe na makasi na likwa bomoi na biso bana tikete to bondela nzambe. Merci Père de gloire na eko komisa ope na neto likombo na nzambe na lola. Merci au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa merci pour na mokolo kitoko journée malamu opesi na biso. Merci nongo la musi biso sona mokolo na papa ezali pona makasi na biso moko te kolala kolamuka. Nzambe ezali na grâce na bolingo na liko batela pa liko protéger biso. Tikete kembo lokuma Saint Jésus ngepa na yo. Cher Saint-Esprit na ye kolobela na mokolo na longo na ko partager bolamu na yo longo na bana na peuple na. Cher Saint-Esprit yo loba ngana loba te. Cher Saint-Esprit ozali précieux na vie na ngai. Cher Saint-Esprit ozali monene na kati na bomo na ngai. Tikete yo moko lobela bana na nongo ozali na commission nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo. Que ton nom soit le soit béni. Amen. Bana nzambe merci na pesi merci zonge pa tata nzambe mokili na likolo na se mokili na ngana yo. Lelo na yesu ko partager na bino bana na nzambe la grandeur du Saint-Esprit. Na ko partager na bino qui est le Saint-Esprit. Na ko partager na bino l'expérience vous allez continuer til lelo na mokona lelo au tozali le 23 mai 2020 makambo e bandanga bandakala na Saint-Esprit. Lelo susu na sina sala ki video ya Saint-Esprit na lingi susu lelo suko na profondeur na kolaka bana bino bana nzambe badon ya Saint-Esprit ni na sala kana bomo na biso Saint-Esprit azali nani. Avant tout na banda kokota na message nous surtout na kolinga tozwa liloba na nzambe ozali na kati na Bible zolobela biso selon Saint-Esprit ozali Bible na ngai Saint-Esprit nazolobela bino Saint-Esprit na olinga totanga o makomani elobi na biso pona Saint-Esprit tozana ba verset belé mais nazui kaka moko be mibali na ko partager na bino pona temps tikete na tanga na kombo na Yesu Kristo Masia soki yo kolandanga kozala malamu ozwa Bible na yo ozwa mondoki nonga na benga Bible ezali mondoki po te otanga omona o makomi elobi na biso pona Saint-Esprit na kotanga na mukanda na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 12 na kotanga na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 12 tikate totanga. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à particulier comme il veut. Car comme le corps a comme le corps un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne formant qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Amen. O ezali maloba na Nzambe lobeli biso
pe nazwaki yango lisusu lelo naye kolobela makambo na Saint-Esprit po Saint-Esprit apesi na biso bana Nzambe. Saint-Esprit apesi biso makambo ya sagesse. Saint-Esprit apesi biso makambo ya connaissance. Saint-Esprit apesi biso makambo ya ko comprendre makambo. Apesi biso don ya kosambela mpona bato baguérir. Apesi biso don ya miracle mpona kosambela bato po babika na maladi. Azali kopesa biso susu don ya connaissance ebele. Saint-Esprit aza na makambo ebele atie kati na biso. Lelo nalingi kopartage na bino bana Nzambe toyeba nani azali Saint-Esprit. E nalingi nazonga mwa nsima moke bozala na ngai bolemba ngai te bozala na ngai parce que naye kokabola na bino vérité. Naye kolakisa bino monene na Saint-Esprit na kati na vie na mpe na kati na ngai. Oyo expérience oyo nazali kovivre na Saint-Esprit ti lelo. Nakanisa bolanda ngai malamu. Nazwaki bien lisusu na kote ya anglais mpona comprendre mwa moke lisusu. Saint-Esprit apesi biso bado ya wisdom, bado ya knowledge, bado ya counseling, bado ya fortitude, bado ya understanding, bado ya pitié, pe apesi biso likabo na koyeba kobanga Nzambe. Oyo tolobi na monoko na lopoto la Père de Dieu. Nakozonga mwa moke na kala, nazalaki na ba âge ya ba 14 à 15 ans, mbala liboso nayoka visitation ya Saint-Esprit, lea batisaki ngai, namonaki visitation ya Saint-Esprit, batisaki ngai, nazwaki visitation ya Saint-Esprit. Après kobatisa na nga baptême na nga wana ba âge ya 14 à 15 ans, moko mosusu navandi na bandi koyoka moto likolo ya mutu na ngai, moto ebele pena moto likolo ya mutu na ngai nabombaki mpo na nga moko. Nalinga koyebisa moto te. Moto wana evandaki na ngai ebele ti lelo moto wana ezalaka na likolo ya mutu na ngai. Okomona ngo te na misu physique boye nga moko nayebi ke moto wana ezali mpona santaka ngo. Mais na début na komprenaki te moto wana ezalaki nini. Na début na mitungisamaki mingi. Ngabi me moto ezolanda nga ndenge nini. Ta mosusu nazokende ti na tie mutu na nga na pompe na sopi mai na mutu natala moto yango kolongwa moto eza na nga toujours. Nakima libanda moto ezolanda nga, nakota na chambre moto wana elandaka ngai, nazipa na drap moto eza na ngai, nakende likolo ya mbetu moto eza na ngai. Nayebaki te na début ezalaki nini. Nakovanda na nga mpe kokola na nga nde nazali kokola, naye comprendre ke non ezalaki Saint-Esprit. Bokotuna yango comprendre yango eza Saint-Esprit. Pourquoi? Moto wana ti lelo nazoloba na bino na le 23 mai 2020, moto wana eza toujours na motu na ngai. Donc etikala na ngai libela, eza secret na ngai moko lelo nazopartage yango na bino. Boyebaki Saint-Esprit azalaka na biso mpe atambolaka na biso. Lelo bokoyeba ki e Saint-Esprit nini asalaka na bomoi na biso. Saint-Esprit aza na makambo ebele azosala na biso mpe azali korevele biso ya minene. Yango oyo azorevele na ngai nakobomba yango mpo na ngai moko te. Ezali likabo mpo na bana Nzambe nyonso to. Ezali likabo mpo na peuple de Dieu nyonso to. Naye kopartage na bino mpo boyeba monene na Saint-Esprit, boyeba nani wana Saint-Esprit azali. E nabandi kovanda mokolo mosusu naye kolota ndoto. Namoni ndoto wana nazalaki na kati ya cercle. Bato bazaki tout autour na ngai, cercle bo bato ba tout autour na nga na katikati ya bato. Siko na banda ko adorer Nzambe. Nazo ko adorer Nzambe, nazo tinda banzembo bato ba tourner nga pe bazo ko yemba elongo na ngai. Mbala moko natali likolo namoni moto, boule ya moto. Nayebi te soki botalaka ba photo soki bokoti na Google botali ba image ya Saint-Esprit ndenge mosusu epresentaka na moto. Namoni moto uti likolo na kati na ndoto nga na cercle tozo do adorer Nzambe. Moto wana lere ekomi pembeni, moto wana se transformer, changer, ekomi na pigeon ya pembe. Moto wana tie ye pigeon wana siko moto lere ngokoma pembeni na mabele et changer formation nango ekomi na forme ya pigeon. Mbala moko maboko na ngai etie boye pe na yambi pigeon wana akona maboko na ngai na koti na tie awa na kati. Wana ezalaki ndenge Saint-Esprit ekotaki na kati na ngai. Mais azalaki déjà na kati na nga likolo ya moto. Après ça namoni moto ekoleka na bane ebele na ekomona moto l'autre nazolota moto uti likolo bali kokitale bingo koma pembe na mabele na mokili. Moto wana se transformer comme na pigeon ya pembe. Bokobeta pe na Google, bokotala Google image, bokomona place mosusu ba présenter Saint-Esprit na moto. Yes azali Saint-Esprit azali na moto. Asa ko présenter pe forme ya moto.
Saint-Esprit azali ko présenter azali pe na représentation ya pigeon oyo ya pembe tomonaka na kati wana koko te kotaki nga wana nga pe sans le savoir pe na bomba makambo nyonso wana mpona nga moko na bomba makambo wana pe nazali ko continuer kokola na kati na liloba na Nzambe pe kovanda na sene makolo na Nzambe na ba mabaku na ali kobeta nazali kokuwa na ali kotelema mabaku na ali kobeta kokuwa kotelema ezali nazali pe kosumuka na vandi na mokila masumu mutu moko te na mokila lo basumu kaka sumu biso nzali bat na masumu mais toujours ce ko koyi na nzelo ko na lisumu ko senga bolimbisi pa Nzambe Nzambe azana pona kolimbisa yo Nzambe azali tata na yo Nzambe azali nyoso pona yo nga na benga Nzambe azali nyoso pona ngai na ko senga bolimbisi pe nazo continuer nazo sala vie lokola mutu nota sana sena mabele e ba fe ya moto wana ekoma kebele e na koma ki ndoto mutu na kolota ekosalema ndoto nyoto na kolota ekosalema pe nyonso tuna le kolota pe na koyebisa mutu te nga mona biki no soki likambo koza na place wana ko soki likambo mabe koza na place wana na okende te na ovanda parce que na mona ki nyonso to na butu pe na koyebisa nga mutu te na banda ko banga koyebisa batu ke batu bakondima na bango ngate ba mona ngani tina za mutu aliboma e na kola ki na kati na liloba na Nzambe na kola ki bola na nga malamu tozokene na point siko kokwa na kati na liloba na Nzambe wana ti lelo oyo na bandi ko sentir mopepe likola moto na ngai na ko sentir peut-être nazali ko sambela boy mai ezobima na maboko na ngai mai ezobima na maboko na ngai Saint-Esprit azali ko se manifester présence na kati na ngai na bandenge belé bomoni soki botie mai na kati na congélateur lere bobimisi yango mai wana eza molangi wana ekomi glace lere bobimisi yango po glace wana elongwa bambuma wana ya mai obimaka na kati etiaka libanda ya molangi ndenge namonaki mai ezobima na maboko na ngai lere nazali kobondela Nzambe nous surtout na yoko tuna mkonso na tuni ni bayebi singa kino ezali manifestation ya Saint-Esprit et na tuna ki ba pasteur Saint-Esprit wo sanga Saint-Esprit na kala wana na tuna pasteur moko na kala na kansale na sala ka video ya liboso ko na Saint-Esprit ayoko bisanga continue ka na sainteté no aliko banga Nzambe ko yoka enja koloba na yeba kite ke Saint-Esprit alobaka ngai na yeba kite ke Saint-Esprit alobaka ko vanda na nga na kati na Nzambe ko vanda na sena makona Nzambe nde nazali ko vivre pe na sena moi nyonso to na ngai bandaka na kati na bandoto ti bandoto ne bandi kokoma réel ti mokolo mosusu na ye koyoka Saint-Esprit na kati na ngai Saint-Esprit avandaka awa Saint-Esprit azali koloba kati na ngai makambo wana eza mpo na vie na ngai bokoto na ngai mongongo ya Saint-Esprit eza ndeni Saint-Esprit azali na mongongo ya douceur Saint-Esprit azali na mongongo ya azali na voix ya bolingo Saint-Esprit azali na voix ya kimia Saint-Esprit azali na voix ya amour et nazali ko continuer toujours na Saint-Esprit et Saint-Esprit bandi koloba na ngai Saint-Esprit azali ko pesa nga explication makambo na yebaki te o ezali makambo réel na ko pesa réalité moko elekanaki makambo ngo ezebele nazwa kaka moko na moko na kanisa batu bavani na Angleterre bamonaki lere batiaki bombo moko awa na otu na Manchester batu bakufaki na otu na Manchester na concert ya mwana mwasi moko awutaki na ya musicienne moko américaine Ariane Grande babenga gena Ariane Grande soki Ariane Grande ayeki kobeta concert moko ana Manchester batiaki ba bombe batu bakufaki bele siko lere batu bakufaki bele wana namoni batu babandi kokemindele bakenda kotia ba fleur batie ba fleur ebele boyoka malamu o ezali makabo Saint-Esprit apesaki biso bado ya connaissance ya sagesse ya ko comprendre makambo ya conseil nazoza kaka moko na moko likambo nga na yebaki te badon ya discernement na yeba ko discerner loko wana te namoni batu batie ba fleur ebele ozali makambo réel Saint-Esprit azali ko faire nga comprendre azali ko lakisa nga réalité ko faire nga makambo nga na yebaki te namoni batie ba fleur ebele na kati na place wana nga nazo seka siko na tali TV nga bimi bato basi bakufi na bango batie su ba fleur ebele na ville ya Manchester mobia po bapesa ka bato nzuzu kayu misala kendo lokota ba fleur wana l'air na lobi bongo Saint-Esprit bandi ko expliquer ngai bande ko boyoka na yoki Saint-Esprit kati na ngai azoloba na ngai alobi te ba fleur wana batie ba fleur wana parce que mindele balelaka bongo bakenda soki moto akufi bakenda kotika ba fleur na place moto akufi wana ezali ndenge bango balelaka matanga na bango na bino batu mwindo na bino ba africain
alobi na nga na biso bato monde ke non ngai congolais bino ler bokufisaka bato ler bolelaka matanga bokendaka na bandako ya bato bovandi na mabele bozolela wana ezali culture na bango ndenge batiaka bafleur wana ezali ndenge na bango balelaka bino bokendaka na bamatanga bovandi na bandako ya motu place motu akufaki boke kuna bozali kolela naye kokomprendre eloko nayebaki te nana explike ngango Saint Esprit mikolo ekoleka ekoyeleka lisusu naza na mwana na ngai liboso aza na 18 ans asalaka mwa misala bango mike ya ba McDonald oyo ezali makambo réel Saint Esprit azovivre na ngai asalaka misala bango mike ba McDonald ya bana mike akendaka pe classe balève na ye ya classe te akendaka kosala mwa bakayo na mike na McDonald mpona argent de poche na ye siko na esake malgré kozo bakufuta ata moke chaque mois na fin du mois faut pesa nga 50 livres siko mwana azwaki 50 livres atiango likolo ya mesa me nga nayebaki te eyokoleka mikolo ebele tozotuna 50 nayebi moko moto atiaki 50 livres wana ayebi te ke non nga natiaki 50 livres wana siko biso lotu na kata ndako tobangi mpona esa bana soki bomoni mbongo na ndako motali yango te totuni nani azwaki mbongo ya nani mbongo ya nani moto moko ayebi mbongo mokolo mbongo azate ye moko pe mwana oyo atiaki mbongo kuna abosani ke ye moto atiaki mbongo kati na apesaki nga me nga nayokaki te lelo atiaki yango kuna tala bolamu na Saint Esprit aza wana mpona kosunga biso ntango nyonso tozwi mbongo totie kuna tozotuna siko mbongo wuti wapi mbongo wuti 50 livres nana koya na 50 livres atie na ndako boye nga bite tikanga natuna Saint Esprit natuni Saint Esprit natuni ye nani na botu na lelo lobi na tongo vers 6 heures nazoka Saint Esprit azo expliquer ngai bokoyoka Saint Esprit la rezoloba na bino nde bozoyoka ngai bo na voix moko ya douceur ya kimia na kati na bino kaka yo moko koyoka eme moto avandi pembeni na koyoka Saint Esprit te oza makambo réel nazo vivre na Saint Esprit oza makambo nazali ko vivre na Saint Esprit chaque jour na bomoi na ngai bandeko bo associer Saint Esprit na vie na bino na makambo na ngai nyonso nakoma ko associer Saint Esprit na tuni Saint Esprit mbongo nani aye nango nazwi mbongo ngo nazwi na tena kati na Bible na kati ya Bible na bina kolia ngo to yebi mukolo mbongo te mbongo bimembo na kata ndako Saint Esprit bisinga me mbongo wana oyo eza wana ezali mbongo oyo mwana na yo apesaka o chaque fin du mois ye mutapesa ki yango atiaki wana me yo yokaki te ye moko pe abosani alobi ezali apesinga komba mwana o atiaki mbongo kombo na ye ezali boye kende kotuna ye na lamuki na lobi merci Saint Esprit na ke na tuni mwana na betele porte na 6 heures atongo yo muto tiaki mbongo wana kuna ngaka bibongo to banda kotuna yo lobaki te poani oyebi ndenge ni ngam na tiaki yango kuna ngali bi Saint Esprit muta yebisinga bande ko sona zoloba na bino makambo o ezali pona fungola bino réalité bo associer Saint Esprit na makambo nyoso to avi na bino olingo kendo sala ba course na yo na ndako associer Saint Esprit olingo somba eloko associer Saint Esprit olingo ozwa musala ke yebisa Saint Esprit olingo voyager yebisa Saint Esprit olingo sala choix ya mwasi yebisa Saint Esprit olingo sala choix ya mobali yebisa Saint Esprit olingo somba eloko sala commerce yebisa Saint Esprit commerce nini bongi pona yo akopambola na nzela commerce wana yebisa Saint Esprit okendo olingo kendo kovanda wapi akoyebisa yo oyo ezali makambo réel et na 2014 na ye kosala nalobi ke non pas 2014 na 2017 nazwi décision ngabi Saint Esprit banda kolamusaka ngai chaque 3 heures du matin nasolaka nao nabondelaka yo bandeko na ngai nzamba aza na bomoi nzamba ayokaka à partir wana na yebisaki mukubanda mukona yesaka Saint Esprit akoma kolamusanga chaque 3 heures du matin na lamukaka na sambelaka abokutuna nga kolamusa onde akoyata ko bujenga na maboko na nzoto boite akolamusanga na bandenge bele ya des fois nakoyoka akouvrir nga na bolingo ya Saint Esprit leki bolingo nyoso tu na sena moyo parce que azali nzambe akocouvrir nga na kati na bolingo na ye nga moko na yebi ndenge nini moyena expliquer binyango na malobeza te
Saint-Esprit ko couvrir nga na bolingo na ye omona la musingai. Saint-Esprit ko banda ko yemba kat na ngai omona la musingai. Saint-Esprit banda ko loba kat na ngai omona la musingai. Ya des fois la musanga na mutu pasi. Na koyoka mutu pasi. Wana soki na lali makasi na ko mutu pasi na lamuki na lobi Saint-Esprit na lamuki. Longola pasi oyo. A longoli pe yango kei. E na kumisiye na adore ye na pesi mes ba prier msusu na lamkaka na zo ba na zo samba na botu po na Saint-Esprit na lobaka Saint-Esprit merci nzambe na kumisi po na bolingo na o merci kolo sumasia na tondi ozali nzambe kotika la nzambe amen na zongi kolala wana décision na nga na zo na vie na ngai chaque 3h du matin Saint-Esprit la musanga po na adorer Saint-Esprit la musanga po na solola naye e akola musayo bande ku makambo na likolo bana mino ezali makambo réel Saint-Esprit azali wana kolakisanga makambo oyo koya lobi ata mutu alinga benga nga na telefone nanga Saint-Esprit azolakisanga mutu entela ko bengo na telefone ata mutu azokomelanga message na WhatsApp avant mutu akomelanga message Saint-Esprit kolakisanga ke mutu bazali kotinda ome na koyoka pe azolakisanga mutu yango azolakisanga pe na ndenge message kwa na WhatsApp bo le message ko ya kawana le message ka na kata WhatsApp azolakisanga ngo wana bana kozwa déjà téléphone nazwi kozwa nazo téléphone na maboko na pe nazo mona message ya mutu anezo koya ndenge Saint-Esprit la kisingai na lingi na voyager bona ko ba Saint-Esprit na 2019 na 2018 na lingi na voyager na mboka Kongo bi Saint-Esprit nazo kende kuna na longwa na mboka Kongo kala place ko vendre zate na famille donc nga na lingi na vanda na flat lakisanga flat ni ya malamu bande ko bo associer Saint-Esprit na nyoso tu bo associer Saint-Esprit na makambo na bino nyoso tu na makambo ya santé na bino na makambo na bino personnel makambo na bino amoureuse bo associer Saint-Esprit il est là pour vous aider il est là pour vous conduire il est là pour na apesa yo victoire alakisa yo vérité asunga yo makambo zali ko kende malamu te associer Saint-Esprit zo makambo na yo kende na ngwe pa Saint-Esprit Saint-Esprit c'est qui Saint-Esprit c'est Dieu Saint-Esprit azali nzambe botika Saint-Esprit libanda te botika Saint-Esprit libanda te ndenge bosambela katata nzambe bosambela pe na Saint-Esprit ndenge bosambela kankolo sumasia bosambela pe na Saint-Esprit il écoute vos prières et na ndoto na buto lakisinga de flat onga na ponaki na biki no Saint-Esprit na poni flat o na o wapi o eza malamu alakisinga flat ona mususu ozomona flat na moyibo ezali flat ezali munoko ya nguma bino bato bokendaka ba congé na mboka Congo botuna Saint-Esprit a diriger bino place ko vanda na flat soko za na place na famille ba flat mingi bato batie kuna ezali nango place ya kibonganga place ya kibondoko okoke na place wana obandi ko kaka mababe ba problème ya lakisinga des choix ya ba ngana lakisaki des choix ba flat alakisinga flat malamu na flat mabe pardon bo associer Saint-Esprit na makambo na bino esuki kaka wana te na 2019 na ke na mboka Kinshasa oza makambo réel tala bolambo na Saint-Esprit na ke na mboka Kinshasa na bike no na lingi nazongela nationalité na nga congolaise parce que na perda kampo na koma British na bi Saint-Esprit ngai nazokende siko na DGM bato bayibi DGM na pembe na régie des eaux ya Kinshasa na longwa na mboka kuna kala penza kala onga na longwa na mboka na ebite mutu na kusunga nga pona kotika nga kuna na DGM ke na kuta na bato ba escroc libanda o balinga kaka ba connexion po ba escroc nga Saint-Esprit sunganga na sana mutu kuna te yo lobi nini Saint-Esprit okende na ngai bande ko na sali prière à tikotak et Saint-Esprit répondre nga pe na tikotak wana na kata chambre na ngai na sambeli nga bi Saint-Esprit accompagner nga nazoki na DGM na yebi mutu kuna te na kokuta nani Saint-Esprit sunganga na boy na kuta na be escroc kuna baki manga na mbongo baki manga na passeport Saint-Esprit sunganga alobi OK wana Saint-Esprit zo répondre nga alobi kende lelo ko koma na liboso ya DGM telema liboso ya DGM alakisinga forme ya mutu oyo ngana kokuta naye alakisinga apesinga komba mutu te malakisinga forme ya mutu ngo dona moni penda photo na mobimba liboso na ngai ngabi bosko na yebisa mutu ngo ni nazo sola na Saint-Esprit nde nazo sola na bino
alobi na ngai soki omoni mutango pesa e papa mbote soki atuni yo question mosusu ozaki na rendez-vous na ngai loba nazaki na rendez-vous na yo nakomi kuna nakei mpe liboso ya dgm neti baninga batiaka baki wana batelemaka na mamulongo saint esprit ebisinga natema na mulongo te natelema liboso ya entrée ya dgm ndenge bato bazobima kuna na porte wana ya porte ya sortie nga natelema 2 metre pembeni nango na nsima natelemi mpe wana namoni moto ya liboso alekani ye oyo ye te wana nazoswa na saint esprit moto azoyoka te kaka ngai moko bato batelemi te mikona bazotala ngai mutu mpe ta pose nga question otelemi wana mpona ni te parce que place wana bato batelemaka te basoda baza na bakoyebisa olongwa wana baotika oyo totelema wana bato bayebi dgm bien baoyeba makambo nazoloba natelemi liboso ya dgm basoda batuninga eloko te place natelemaki fale mpe moto atelema wana embala moko namoni tatango azali kobima saint esprit alobi tatango wana ye wana pesa embote loba na ye papa naza na rendez-vous na yo na bimisi liboko na bi papa naza na rendez-vous noza na rendez-vous na ngai est-ce que oyebi ngai nalobi kaka naza na rendez-vous na yo alobi tata wana tuninga osambelaka nalobi ye nasambelaka tatango aseki apesa yebisinga mama vanda awazela botala bolamu na saint esprit ona azopesa bino ezali makambo na ngai privé mais nakobomba ngo te mpo nalakisa monene na nzambe mpo nalakisa ke saint esprit ilela pona na disposition na ngana yo pona kosunga biso na ba problème nyonso soki nazoba ba problème nyonso ezali ba problème nyonso botika ngo pa saint esprit olingo ke ndo somba voiture olingo ke ndo luka muta tongela ondako olingo ke luka muta sombela o terrain olingo muta salela o musala associé saint esprit olingo oluwe ndako associé saint esprit akolakisa ondako ya malamu olingo voyager associé saint esprit et soki kaka wana te nakomi na avion na butu nazo voyager na butu na uti mboka Congo nazo zonga na mboka na Angleterre na katikata butu na 3h du matin na katikata butu na likolo kuna na avion nzambe azwa lokumu Dieu il est Dieu nzambe azala katsoka peso promesse akotika ba promesse na ite banda na baki na saint esprit la musaka nga na 3h du matin ngana banda okanza ko la musanga kaka anle nazana na mukili na se bande ko nazalaki surpris nazalaki très ému nazalaki na esengo o eleki nyoso na kati na avion na 3h du matin avion bubimbelali na kati ya butu saint esprit ala musingai saint esprit ala musinga na solola na ye moto moko tayebi na lamuki na kati na avion na joie na ngai na esengo na ngai saint esprit azali ko couvre nga na bolingo na eti lelo nazali koloba na bino saint esprit ala musinga na 3h du matin 3h juste na kati avion na adorer na gangi pete na na kati na avion na bato bamona nga moto esala bien te na pesi na bi merci saint esprit na joie na ebite moto aza na expérience lokola ngai bo témoigner monene na nzambe bo yebisa bato na nazali saint esprit bino bato basali na nzambe boza na expérience ya saint esprit bo yebisa bana na nzambe qui est saint esprit il est là pour nous il est là pour toi et pour moi saint esprit azana pona kosunga biso na makambo na biso nyonso tu ya chaque jour na ndako akofungola bino mayele akopesa bino mayele akopesa bino sagesse akopesa bino discernement des esprits esprit ezali mutu nyoto to komona tie vidéo kuna ke nozo le bala pas du Seigneur tuna saint esprit apesa o dis ako répondre no bozo yo kangabo ako répondre na kati no ko yo ka voix na epolele eza ya ebele soki nali ko adorer bo nazali koyembela nzambe koyemba nazo yo ka epe kuna ayemba kana ngai elongo tala bolamu na saint esprit nazakata mususu nazo yo ka pela posa mutema na ngai elongo emateke likolo nzoto na ngai tikala nini bolamu wa saint esprit kati na ngai azo sala nga malamu bo mona nga libanda mo nazana nga moto pamba mais joie na ngai ezali po esengo ya saint esprit na kati na nga bolingo na nga na saint esprit ezali ko mata de jour au jour saint esprit azo sala nga ya minene bande ko botia bivina bino na sena makona nzambe bonuka saint esprit a vérité bo sambela nzambe ndenge bo sambela ka nzambe bo sambela saint esprit ndenge bo sambela ka Yesu Christ masia bo sambela saint esprit parce que Yesu lera matia lobi na biso na keina kotika bino bo felente na kotindela bino musungi na kotindela bino oya ko lakisa bino vérité na kotinda bino mutu oya ko fana na bino tina mkona suka mutango ezala kina desali saint esprit il est là pour vous pour na bénéfice na yo à chaque jour na vie na yo ya bomoto
nazoloba na bino oze fin saint esprit azali kosalela nga na kibomoto mpe na kati na molimo. Nzambe alingi biso mingi. Moto moko taza spécial o aleki moninga aza te. Nzambe azosala grâce na ye na moto nyoto alingi. Yo mwana nzambe zwa makolo na yo bondela papa limbisanga saint esprit vanda kati na ngai. Nafungoli motema na ngai na tio saint esprit vanda kati na ngai. Yo konzanga saint esprit yo dirige ngai limbisa ngai. Eloko mosusu saint esprit alingaka te to atriste ye. Tosala posa na ye te. Soko ozosala posa ya mokili saint esprit akozala malamu te kati na yo. Okofer ye akokoma na mawa. Mukolo mosusu na ebeloko na salaki te nazali moto. Mbala moko na kekola na babutu na yoka saint esprit bandi ko condamner a condamner nga condamnation saint esprit ekotia yo mal à l'aise okolala tete. Na bandi ko mitungi pongi esilinga na katkat na butu. Na salaki nini nzambe limbisanga yokelanga mawa. Saint esprit atinga mal à l'aise parce que na tiaki na salaki eloko moko ya mabe sepelisa kiete. Saint esprit alingi te to sala mabe. Saint esprit alingi te to sala eloko eko sala ebo mawate. Soki saint esprit a condamné yo muta kolongo na condamnation na zate kaka ye moko. Nazanga ki kimia le saint esprit a condamné ngai na ibaki eloko na sali te na sali nini na zui bible na tangi ekeite na fukami na lebi saint esprit limbisanga place na salaki ya mabe na munoko na makanisi saint esprit limbisanga saint esprit pesanga kimia. Ba juge ya mokili ba kondanaka bato eza condamnation ya nzoto. Mais saint esprit le ra condamné okuna na kati na molimo no pe na kati na motema na yo oza na kimia te. Na senga ki bolimbisi. Comme il est Dieu, il est amour, alimbisa